Matondo bandeko balandi émission Baindo bola muka mboto mabota mabino mboto na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo bola muka to meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alatina basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntondankita talantina ne songi nzila mfumu kusukia munzala mpanda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu ba ye lisusu kojongisa baindo na esika babungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bola mukatoko likia utamwa mikolo mieto zeko jonga kaka kolakisa bino inconscience ndeze ko sala bokabwani ya ba peuple to moindo azala inférieur na baloposo mosusu lelo mikolo miuti koleka wa soko mikolo misato totaki kozala na journée internationale ya télévision lelo soko mikolo mibale lisusu utoleka wa tomoni na betando ya loposo pembe journée internationale ya toilette tomeseni koloba moindo azangi kiboye na kati na ye c'est-à-dire azena lokote asala ya ntina ko uta ipai na ye be oyo ba imposaka oyo ba yelaka ye yango akumisaka na bamanaka yeleki tobetaki lisolo ya bankoko ya baindo bazalaka be bandoki bankoko ya baindo baliaka be misisa yango kimbiolongo racino bakoko bazalaki ko vivre nango ezalaki be soko bakita mata soko ba uwirintiru bakiri fuiri wana yango bankoko bazalaki kolia bankoko ya baindo une intelligence basée te bakoko ya baindo basé plus na sagesse. Mais, moto alobaka, qu'un vieux africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît, à zélo pour sopembe. Alobaki bongo, poye bakantina. Mena baye bakei kotanga, n'élite intellectuelle, bangonde babomi lisusu, kozala ya bayindo. Et c'est na valeur te, et koki ko revenir na biso. Yoso yantine zalaka importé. Raison pour laquelle un nzambe, abotina mwasi na ye moko kuna mari ayeka kawa na mwana soko ndimika ka mwana wana nde okomi soko mwana ya nzambe wana to yebito de fait ko ndimika tata ya bato okoki pe kokoma mwana na ye ezeba point d'interrogation. Media ya baindo barole na yango ezeko kolisa boumbu to kokolisa pase pa ya baindo na manaka yeleka ki mokolo ya lobi to pesa ki mo bandakisa mibale misato kolakisa ko différencier rôle ya média et pas ya ba peuple mosusu na rôle ya média et pas na biso baindo loposo pembe to robaki lobi azena bisika ya salite azena makambo zangati na azena bebonsono azena na yonso yezingeli mokili mais yango ta kolakisaka alakisaka be partie positive ya mboka na ye presse epai ya baindo bapandisango epai ya baindo banti valeur kaka nde babrandisaka aya moto wana yibaki lipa lelo plus grave tokotika te koloba likambo oyo lelo plus grave na bandeko ya YouTube ba jeune fille bakomi kokenda kofuta ba chambre ya hôtel po basalela be mission à moitié ni et Anthony po nini be mission wana yango ko sala ba millions de vues na YouTube ezeko kumbela ye quelque chose bandeko bazena mikili ya poto kuna sika bofandi bo vivaka na mondele boko mona ka comportement ya mondele maladon de surprise moindo oyo azena Afrika na moindo azena Europe na moindo azena Amerique oyo azena Asie moindo wana tikali kaka moindo ya libabe manger baiser et boire circuit misato wana ndezeko ko sala moindo ndeko moko bengi ngai na butu
eloko asepeli kaka aloba na ngai ndeko Ndombele longola bilamba po osala etumbu oyo malamu longola bilamba po bilamba eze ya mondele tango mosusu na bajare ya badeba wana tokosalaka yango lisusu te bankoko na biso batangisi yo po pesaki ngai soko badiplome mine soko misato tuna mikili ya poto me kokamwisa ngai te po otangi poza l'auxiliaire ya loposo pembe po sunga verbe ya loposo pembe zwa lolenge to sens nkoko na yo balobi atambolaka bolumbu nkoko wana atayaka pyramide etango tolobelaka bapyramide ezalaki kaka bisika batiaki mpona kobomba mingi banzoto ya bafaraon bongo batemple ye bayekolisaki mokili bonzambe lelo totangaka Pythagore atangaka na Felika totangaka bafilosofe ya makasi Descartes Socrate origine na bango yango na ino philosophie yango origine nango eze Afrique moto yo ayebaki komela mai na coupe en or moto ayebaki ko travailler ivoire bino bato botangi bolandaki kiti ya Rwanzinga ko esalaki kutu déjà na ba perle ya ivoire moto wana ayebaki kosala kiti efandelo na ivoire moto wana azalaki bolumbu mais bokenda pe bofelife botanga histoire du textile elamba euti wapi na moto moindo na mondele nanya azalaka na pideur nanya yebi ntina ya kozipa nzoto te to répéter te exactement mondela komeli biso po yango ezali ko détruire Afrique soko balobi journée internationale des toilettes tomoni pe etando yonso ya République démocratique ya Congo journée internationale ya toilette mais na landi ba reçu wana na landi ba élément basali wana mais c'est ridicule ekolakisa lokola na République démocratique ya Congo toziata na toilette ya malunga te interview wana eleki na TV5 bato barele yango bashono na biso mais faut bomona ba genre ya ba toilette oyo bango baluki po basali la reportage po ya ko déstabiliser kolakisa bana na bango moindo aze makak moindo aze eloko esalelo oyo bokosalela ye de génération en génération tozongi na ino na bakoko ya baindo inutile na mokili bakoko ya baindo bolumbu bayebaki kosala eloko te mais soko bozwa chance ya kokoma na ino na Egypte yango bokomona mabanga ya pyramide wana ndenge bataya yango seke bato wana bazalaki na industrie ya sculpture bazalaki na industrie ya peinture mabanga ya pyramide ezalaka superposé soko tozalaki na bagrille te alors nayebi te bo imaginer moyen nini ba superposa mabanga ya pyramide peinture mokili ekoma na peinture ebandi na Égypte tango tolobaka Égypte ancienne Égypte ya baindo totiki Égypte soko Afrique wana na guerre ba conquête nde tokiti esika toyeko kotonga ba royaume mosusu ya sika mais lelo ezali na village mobimba na Égypte à titre symbolique oyo ezebe baindo autochtone mpona kolakisa ke barabe to métissage ye wana na ntina moko songolo totangi na betelo totangi po toyeba lisolo ayaki mpavita esengelaki nesongi ya nzela mfumukusu kia mozala mpanda na ngola batelema na mosala oyo po toyeba lisolo existence pe etumba ya avita nkanga bataille d'Ambwila 1665 esengelaki nesongi ya nzela mfumukusu kia mozala mpanda na ngola batelema na etumba oyo po toyeba la reine de Saba na vrai nom na ye Makenda Nsamba esengelaki nesongi ya nzela mfumukusu kia mozala mpanda na ngola batelema na ekolo bongo ba diplôme yonso tozwaki tina nango ezalaki nini cela explique que totangaka te mai ya biso raison pour laquelle bato wana yonso bato batangi mingi a force ya koluka kotanga mingi nde Afrique ezindi mingi nde Afrique ezindi mingi esika tokomi lelo
tango mosusu na ministère soko ya EPSP yango soko pe esu bakokaki komituna chaque année tozali kobimisa ba universitaire chaque année tozali kobimisa soko ba D6 mais au finish bazali kosala nini au service ya mboka wana biso tolekaki na IBTP lelo INBTP mais na kamwaka tozalaki na baprofesseur toyebaki bautaka bipai na bipai oyo tobandaki komona bango basurdio mais ata 1 kilometre ya nzila loba kobamba bapesi bayindo soko yali kosala fo bato bauta libanda baya kosala mais soko tozongi Mao Tse-tung asali révolution culturelle bachinois balia michopi bachinois bazali kokabola kopo ya nguba libota mobimba tango ozali kozwa bazali kotala ozwi nguba boni mpo esengi ekokela bato nyonso mpo na survie na bango Mao Tse-tung asali politique ya vase clos oyo atikali libanda inopli chinois bozonga na kati to bature mboka bazwi retard tango babandi politique na bango wana mai koleka libanda etali bango te bango bakose kontate na maye ya bango mais lelo nani akolobaka Chine azie na retard première puissance économique Chine na États-Unis azali kokenda ko 2 fois tomoni Macron hautaki kuna koluka masolo ya misolo mais baindo totangaka po tosala nini ezali kokesanisa biso na baloposo mosusu ya biso nzambe importe moindo po alia importe moindo po alata importe moindo po aloba importe lelo ndenge tokosalaka manaka boye na lingala tozeba moins de valeur esengaki tosala ngo na lopoto esengaki moto ya ntina oyo akolobaka lopoto unité de mesure il y a intelligence comme papier nkasa diplôme d'état et français eze langue symbolisaka mayele moboti yonso alingi mwana na ye s'exprimer na français po azala na espoir que mwana azali kopromettre bamboka yonso se développer lelo soko bilanga te misala ya maboko ba bureaucrate bazete na développement ya bamboka to bandeli koloba bamboka yonso se développer lelo na mokili babandaki na bilanga pe misala ya maboko misala ya maboko nde sali ete ba bureau ekelama mais baye bakumbi biso wana mokili ya makanisi epusi malamu za la bureaucrate balatisi lolendo ya niveau d'étude oko considérer moto mosusu te nzoke pai na bango bayebi complémentarité oyo ezangi epai na nga yango ezali na ndeko oyo ezangi epai ya ndeko yango ezali na ndeko mosusu te epai na biso ezali contraire epai na biso ezali contraire soko moto aye kobala mwana na yo alobi azali cordonnier tokolika soko ezali tata ya kanda akobima nde na basentire na nzoto mais toyebi te qui dit cordonnier moto akobelelaka bambisa lipapa to moto akela sapatu azali cordonnier te batia moindo biloko mosusu na motu oyo ezali kolongola yo moto na batata yebase awa na baboti yebase awa moko te akondima mwana na ya lokwa tata na lingi na sala cordonnerie moko te même menuiserie moko te akondima tata ye moko azali koponela mwana na ye de préférence osala scientifique kuno pona biochimie po na likolo kuno ozala médecin nga natala item examen de temps namona biloko mosusu me natuni mpo nini bayebisaka biso te namoni agronomie yalaka nango namoni pêche yalaka nango namoni biloko mike mitondi me na mitu ya bato commercial peda scientifique littéraire balimité électricité mécanique générale bato basuki wana
pour misala wanande et na possibilité fandisa na bureau. Mais bobi moto sala ka Jume Weston et lelo engagea bato boni, azena ba bureau boni partout dans le monde. Mais j'ai cordonnier. Baindo babungisi sonse ya Kibomoto. Moindo dependaka alobaka lisusu te po aloba fo balobisa ye. Lelo toze kolia ndunda oyo renouvelaka globule rouge na nzoto ya bato. 90% ya baindo baliaka ndunda, mais mwana soko asali kaka fièvre asili makila. Mais c'est contradictoire. Ndenge baindo balelaka ndunda bana bakoki kosilaka makila te. Pe soko toko zonga ata na bambula eleki soko moto asili makila ezalaki mwa grave, mais lelo comme normal. Bango moko na bopito bayebisi bino soko mwana sali 2 jours ya fièvre, en tout cas attaqué déjà kisi ya makila. Engrais chimique. Engrais chimique. Mais soko mondela kolona na engrais chimique pour mabele na ye eze mabele kauka. Faut traiter mabele a traiter na milona pour epesa ta moi eloko. Mais biso wa mabele naturel obwaka graine ya nguba likolo ya mur soko dwikaka graine ya mabele mususu ekoboto. Nzila bato bakolekaka soki esali mposo mobimba bato batamboli yango te oyo okuti makasa soko matiti etondi. Mais bato baloni non engrais chimique. Po nini vie facile, vie rapide. Mondele ndalobaki ba projet zeko kotao bakomi kolakisa bato lolenge ya kolona. Mais que bato ya mayele ya mboka na biso contre expertise ekokezala te tolobaki yango na manaka eleki. Soko contre expertise ali soko statistique ali tokolikia mboka oyo tokomeka moke kotia un pas en avant. Statistique pour nini tolandaka epai ya bango baloposo pembe baze koyeba pourcentage ya mibange na bango, baze koyeba pourcentage ya bilenge na bango, baze koyeba pourcentage ya bana ndenge baze kobotama, et bien sûr baze koyeba pourcentage ya mortalité. Soko nkufa eleki mingi yango ko ekolingisa bakolisa ba recherche sur le plan scientifique pour bayeba nini zeko boma bango mingi. Bayoyo bavivaka soko à 70% en artificiel. Basé ko poussa mibu ya bomo ikoleka biso bato toze à 99% en naturel. Pour nini? Est-ce que ba médecin na biso si ba fanda batuna vaccin répété bayaka nango na felika? Ezalaka po ya bolamo na biso po tokolikia na manaka tozalaki nango na bandeko ya baindo totelema tolobaki yango mondele wana tango wakati yo maboko atindi yo kenda kozwa kauchu soko kokisi te lolenga tindaki akati maboko ya mwana na yo, akati maboko ya mwana na yo lobi lisusu soko kokisi te akokata lisusu maboko ya mwana na yo. Loposo pembe wana atumba ya kimpa vita elenge ya mwasi ya mibu tuku mibale na mibale 22 ans na mwana na ye na mokongo ayoki ye mawate ya kimpa vita bomaka nani ayibaki eloko ya nani. Mondele wana incendia bamboka na eleko ya mfumuki mbango na 1921 7000 familles, plus de bolimbisi 37000 familles na déportation. Ablongoli bango adjuba mosusu abwaki soko na beni adjuba to na Congo Central akabola lelo mosusu akakutu na tina te to bangana zena luvila oyo po yebi na yote outaki na Équateur meto mosusu oze moto ya Congo Central. Pour Fumuki Mbango asalaka nini? Na motif de sa condamnation, il a interprété la Bible de sa façon. Mais lelo ba témoin de Jéhovah ba interpréter la Bible na lolenge na bango. E bato soko ya prophète Konde ba interpréter na lolenge na bango basé ko kangana. Motif nini Fumuki Mbango asalaka? Po na mabota ebele ndengo wana banyokwama. Mondele wana ze ko boma ba indo ayoki pasite.
ayoki mawate lelo ndako yoka mawa saleli école pour na bolamu na yo lelo ndako yoka mawa na yo asali vaccin pour ya bolamu na yo te mais c'est ba point d'interrogation et c'est ba point d'interrogation conscience tozonga na bofumu kimbango na bofumu kimbango mokonzi akoyeba aze mokonzi po bakonza mibali nesonga nzila bakolobaka yango oze mokambi ya etonga me mokolo moko mondimi na ya etonga azwi ndoto ya ntina oyo yo responsable na yo zwi te okoboya ndoto wana tokoconsidera ngo epo nini nzambe asali kaka na yo te motu akei kosala pa ya mondimi na yo te po alakisa yo complémentarité ye moko nzambe aze ndambo na kati ya kosangana akokai kosala pe moto bolandaka ngo soko na biblia botangaka créons l'homme à notre image alobi te je crée l'homme à mon image alobi créons c'est que bazalaki collège po nini batravaillaki en collège botanga nsiku miense mono wanza botanga nsiku miense mono wanza malgré moi ba confusion batia bino na motu na mbisi akeli mbisi mwasi na mobali na ntaba mwasi na mobali na lion mwasi na mobali ata na babalene na bareke mwasi na mobali mais curieusement na moto nzamba bosani asali na eno mobali asituki il n'est pas bon que l'homme soit seul na pandi aye a fondé mwasi yango ta mosusu pe ba ndeko mu Yesu ba respectaka penza basité pour ba mona ka ba je ba être vrai te mais est-ce que toze na statistique est-ce que conscience na biso ngana lobaka pona bokola mingi ba imbwa na ngai ayebi ngai mokolo na ye mais soko na pesi ye bilia imbwa wana tiaka kaka zolo mais inge talukia sosola mokolo moko na koki kolemba ye na lingi na so débarrasser na ye na koki kotia ingenge na bilia te alukia sosola roloma motoyo asovir nga bilia ya malamu me moindo molimo ya bososole ya lakate lelo ebola esalira jawa epai na bango baze kobimisa ba documentaire bango nde bakela virus ya ebola totia ba preuve na ba élément mosusu mais curieusement eloko yango virus bango basali bakokaki mpe kopesa yango virus champignon virus nini mais batia yango virus ebola eze kobima lokola kombo yango bankoko na biso nde basala on dirait virus yango eze na origine africaine te bango nde basali vers les années 89 90 ou bien 90 ba pasteur baze koteya sida eze etumbu ya nzambe sida eze etumbu ya nzambe mais Laurent lui a confondu bino na parlement belge aze koyebisa bandeko na ye bokotisa sida na Afrique na vaccin ya polio mais tango tolandaka media te malamu bati ya mikongo ya bashi bibelo eze kobina malamu bati ya théâtre film nigérian mokolo mobimba et raison pour laquelle ba émission ya conscience boye bato bako s'intéresser nango te mabe koma malamu mabe makambo zalaka soni bisika to utilelo ya kashu soni te facilement moto aze kotanga na miso ya bato ndenga sakanela basi bolumbu ya basi amona yango ye wana ze grand prêtre avio ko sakana na ete ye na ba chéri ko sakana na ete anti valeur et comme valeur moto a se réserver babita la gembe oyo yuma abanga kama makambo ba chéri ba dirigeant na biso facilement bakendaka kobina mindule ministère na ye zeko kozinda balbum yonso kobima bakombo na ye concert yonso malamu akenda kokabela ba musicien ba 15 000 ba 50 000 dollars kosombela bango mapango mais na ministère na ye bazena retard ya salaire
wana ezeba exclusivité ya Felika te mfumu kimbangu azongaki to ayaki po ya kozongisa moindo moto yango mfumu kimbangu asekwisaki bibembe polo bana baindo bozalaki ya kokufa bosekwa mfumu kimbangu amonisi bakufi miso polo bana baindo bomonaka te bomona mfumu kimbangu atelemisi bakoka polo bana bango alo bana biso baindo botelemaka te botelema pe botambola est-ce que koya kozala ya mfumu kimbangu elobelaka biso quelque chose te lokola pe bandeko ya église kimbangiste bango pe lisusu soko baka catholique kimbangiste toloba pokuna pe trinité baye lisusu kozindisa baindo na ko dévier mission oyo mfumu kimbangu asalela mibutuku misato na boloko bato bakokufa bamorne lelo ekomi mwasi soki akei kobota mobali fatikala mabolongo na se banda atalaki nzambe na bango azalaka na likolo na mapata moto akei kopesa bomoi eyebani te akozonga to akozonga te po kobota ekomi toyebi te extra soko moto aboti malamu en tout cas fo okenda kopesa témoignage na église et lelo 75% ya basi kobota na bango césarienne mais totuni bankoko oyo élite intellectuelle ezali kochola bakoko wana bazalaka bolumbu mais basi babotaka na césarienne te babengaka bamama wana basage femme est-ce que réellement bazalaki kaka basage babotisaka na sagesse te wana po mondela lo azwaka intelligence abombi amemi epai na ye sagesse atikeli yo baindo po babotisaka na sagesse te d'abord okozala sage te soki ozala intelligent te eza impossible moto aza intelligent azala sage bankoko wana rien que na respiration ya mama ayebi ke mwana oyo azali na position ya mabe na libumu rien que na respiration mwasi azemi azali kolia rien que na bilia ezali kofacilite ye accouchement na voix basse akei mais la majorité biso ozali na libota bamama kulutu bayokaka kaka mwana leli ngien ye moko amibotisaka e ezali nango extra te ezali na bamboka ebele ezalaka ndenge wana mokili ya mondele nde ye koboma mwasi amibotisi akati mwana motolo boyoki mwana leli antibiotique ete lelo koma mwasi deka bandi zemi kisi ya makilambu mayoko chaque jour ete kosala 9 mois bilia ya liboso ya mwana ezalaki mai bango baye lelo basali mobeko mwana soko abotami pendant 6 mois akoki amela mai te me babomi cerveau na ye est-ce que biso tozali na bamédecin te botangaki etelo ya mondele mpo bozala boauxiliaire na ye mpo bodefendre mabele na bino te na kiboyindo nde bokoyeba kodefendre mais mpo nini botuni te na yo médecin ntango yo botamaka bamelisaka yo mai bilia ya liboso ekumbaka oxygène te na cerveau ezalaki mai bosufri toka bwana mpo ya mokolo mwa lelo etando ezengonga mingi ya koloba na bino ezali kasi bandeko bazali na nsima ya matalatala bazali kotia biso pression tolobaka yango soki ezali baémission oyo kolobelaka impuissance sexuelle wana babanda 22h ti 4h du matin média ya bango soki baémission ya ntina kala te tobandi kala te fotosilisa mais bosimba na mayelo poso pembe akumbi na mayelo poso pembe akumbi ata 2% te ezali mpo na bolamu ya baindo ata 2% te etelo biloko ya kolia meme bakisi tokoya na bino tokobeta masolo ya mino oyo loposo pembe akotindelaka biso ebikisi yo na bokono mosusu etiki yo na bokono mosusu osalaki traitement ya malaria otikali moto estoma contre expertise ezete biloko bato bazali kolia bana bazali kose développer makasi pe mbango na libumu po ezali ba engrais chimique soso ya kizengi ya ferme
na mokola bwaki maki mine azeko yebate keze maki yazeko kanza zeko sala zongo nzoka maki ezeko bima mais tala monene soso ya une semaine bana na libumu ya ba mama bakomi ko se développer mbangu ko bima na voix basse komi pasi fo bakata biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani poso ezeko ya na manaka isusu matondomi